Le jour qui était prévu pour que je chante ces chants, c'était aujourd'hui. Namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawala. Namoni pole na eklesia oyo mikolo eleki tolingaki tokanga. Merci Jésus. Namoni pole na famille na yo mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolo basangwa. Reçois-le, reçois-le. Basangwa malamwe nalobi basangwa malamwe ba diplôme malamwe mabala ya malamwe santé ya malamwe ba contrat ya malamwe ba couple ya malamwe ba relation ya malamwe yo. Bahambe banangai nyonso limbizi nani akokatelanga etumbe façon restauré nga eleki ndelo olingo nalukaki opesi ngai. Namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili zambazo sala lelo mokolo bazama mala lelo mokolo bazama mala. Bahambe banangai nyonso limbizi nani akokatelanga etumbwe façon restaurenga eleki ndelo moningo nalukaki opesi mololo. Ngai moto bakundaki Yesu adeside na sekwe yo bakundaki Yesu adeside yo sekwe moto babengana Yesu adeside ya zonga ye moto bafingaki Yesu adeside adondwa ye oye bungaki Yesu azongiseli yo na madabise wo oye kufaki Yesu azongiseli yo na madabise relation ekufa Yesu azongiseli asalabwe relation ekufa Yesu azongiseli yo kiti alokumwe alobi ofanda suake mbonyoso kiti alokumwe alobi ofanda suake mbonyoso na losambo ya lelo singa famille kwe louange ya lelo singa famille kwe Yesu azamakasi na danse ya lelo singa famille kwe Yesu azamakasi nabimi na l'hôpital dokotolo akamwe jobarafa. C'est ici qu'il faut pousser des cris de joie. Osa Esika, balance la main. Osa Esika. Esika,
azate loba ozesika salabo likonzi Yesu azanaye bakoko kakolonga yote tisuka mfulo yo tombola loboko la Bible dit tel il est tel nous sommes. Regarde la personne qui est à côté, surtout ce qu'on y est bien. Yebi se yo pe ozali konzi ba kokate kokoisa. Tala ye kako zobina, tala ye ozobina. Tala ye ataboyi. Yebi se ozali konzi likonzi bakoka te kokwesa yebisa ebongo il faut la kisango tala ye bien tala etoke 1 2 3 ozali est-ce qu'il y a sepeli simba ye bien la kisaye 1 2 3 oza et c'est moi 2025 qui est là likonzi bakokate encore oza likonzi natuni lelo eza sangwa nini lelo 1 2 3 yebisa ye alela telelo mikolo ekokanite yeba alela telelo mikolo ekokanite yebisa ye alela telelo mabale ekokanite yebisa ye alela telelo misale kokanite yebisa ye alela telelo bambule kokanite yebisa ye alela telelo ekokanite yebisa ye alela telelo bakuple kokanite basusu ya makofi basusu je t'aime ekokanite yaka na monoko mboka na bino balobaka nini yaka balobaka nini nayoki te
Yaka yaka yakoya, baba nouvelle, tu es diplôme. Nanya yambiango, Nanya juango Banda déjà kotembo la lokola Esther. Yakayo yamba, bonne nouvelle, visa et bimi. Ah, joie, joie. Bonne année na yo kuboye. Yebisa ya, bonne nouvelle, tu es enceinte. Des jumeaux, des triplés, quadruplés. Yamba yango. Cha signature na contrat, cha signature, cha. Yakayo yamba, bonne nouvelle, tu es engagé. Reçois-le, 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 reçois-le. Bonne nouvelle, vêtu. 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 Vêtu être béni. Vêtu être honoré. Vêtu l'épouser. Va vers quelqu'un, commence à souhaiter bonne année sur qui dans la salle. Sur qui, sur qui. Ça sera la vitesse sur vitesse, sur vitesse, sur vitesse, sur vitesse dans ta vie. Amoni pole, anzela nanga, nikolele kinazala kina mawe. Polele sili, nzambazo sala, elomo kolamba sangwa malamwe.
lelo mokolo basangwa malamu yenga ngai moto bakundaki eswa deside na sekwe mokola oye bungaki eswa tongiselinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuba kembonyo namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na nkunda kolela esili nzambe azosala lelo mokolo bazangwa malamu. Écoute, bambeba na ngai nyonso limbisi nani akokatelanga etumbwe faso o restaure ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai lelo mokolo bazangwa malamu oza esika nga nabatamaki na mipepe C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire, il est la colonne Likonzio et Boyakate. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le! Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le! Namoni pole na nzela na ngai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzambe azosala lelo mokolo bafangwa malamu bambeba na nga nyonso limbisi nani akokatelanga etumbwe fason restaure ngai eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai oya lelo mokolo basangwa malamu oza esika na batamaki na mipepe oza likondi bakoka te kokweisa ngai moto bakundaki eswa deside na sekwe oye bungaki eswa tongiselinga na matabise kiti
mbonyo na losambo ya lelo singa famie ekwe yesu aza makasi nabimi na lopitalo tokotolwaka mwe njobarafamba na ngaye dans les rochers des âges, intouchables nous sommes. Namoni pole liboso nanga mikolo elekaki nazalaki na mawa nzambe azosala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu bon sika wanga nafani naza kuzela sango nanga ya malamu naza kuzela nakubuja te ndenge mukaka na bankuki naza kuzela sangwa malamu Veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? C'est non et c'est oui. Tango Mbongi Betaki, je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire, il est la colonne Likonzio et Kweakate. Limbisi nani akokatela nga etumbwe fason restaure nga elekindelo bolingo nalukaki opesi nga elomokolo basangwa malamu tu es enceinte yakayoya bonne nouvelle veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Bonne nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamuela. Bonne nouvelle, tu es enceinte. Yakayoya, bonne nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Bonne nouvelle, tu es engagé. Bonne nouvelle, tu es diplômé. Décidé na se non non oye bunga ki eswa songi selinga na matabise
C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Décidé na sekwe non oye bungaki eswa tongi selinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo Tango mbongi ebetaki, je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Yes, ouais. Yes, ouais. Tango mbongi ebetaki, je me suis caché dans les rochers. Tu vois, des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda. Baba nouvelle, tu es enceinte. Kakayoya, baba nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Décidé na sekwe non oye bungaki eswa tongi selinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo na losambo ya lelo singa fanye kwe Mukolo la muki basango malamu elanda. Décidé na sekwe non oye bungaki eswa tongi selinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo na losambo ya lelo singa fanye kwe eswa za makasi nabimi na lopitalo dokotolwa kamwe njobarafapa. De frères qui exigent des bisous aux sœurs là à tout moment là. Non mais je t'ai vu, tu m'as pas fait un bisou, tu m'as pas fait un bisou. Vérifie l'odeur de ta bouche. Décidé na sekwe non oye bungaki eswa tongi selinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo na losambo ya lelo singa fanye kwe eswa za makasi nabimi na lopitalo dokotolwa kamwe njobarafapa na décidé na sekwe non oye bungaki eswa tongi selinga na matabise kiti alokumwe alobi na fanda zuwa kembonyo na losambo ya lelo singa fanye kwe eswa za makasi nabimi na lopitalo dokotolwa kamwe njobarafapa na
c'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Je vais entendre les saints, les serviteurs de Dieu dire: il est la colonne Likonzio et Kwe Akate. Nous nous appuyons sur la colonne Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis caché dans les rochers des âges. Intouchables nous sommes. Meilleurs vœux, bonne année 2025 à tout le monde. Que cette nouvelle année qui commence très très bientôt, dans quelques heures, soit pour nous, pour vous, une année de bonnes choses, de bonnes nouvelles, de grandes choses. Ce que tu n'avais pas accompli en 2024, que le Seigneur te permette de l'accomplir en 2025 au nom de Jésus. Soyez bénis. Voulons qu'on soit cas de bonnes nouvelles. Prophétise, dis-le. Namoni pole nanzela nangai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili nzamba zosala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu ngayo Mbahambe banangai nyonso limbisi nani akokatela nga etumwe façon restauré nga eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai lelo mokolo basangwa malamu yoza esika nabatamaki na mipepe. Yoza likondi mbakoka te kokwesa namoni pole nanzela nanga mikolo eleki nazalaki na mawa kolele sili na mazosala lelo mokolo basangwa malamu lelo mokolo basangwa malamu bahambe bananga nyonso lingisi nani akokakelanga etumbwe façon restorenga eleki ndelo bolingo nalukaki opesi ngai lelo mokolo basangwa malamu mokolo lamuki basango malamu bonne nouvelle, tu es enceinte.
Dis-moi, c'est oui ou non? Yaka, 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 ma bonne nouvelle, tu es engagé. Yaka, yaka, ma bonne nouvelle, tu es diplômé. Sois béni au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa. Des jours comme ça existent. Mukolo la muki basango malamu elanda na ma bonne nouvelle, tu es enceinte. Yakayoya, ma bonne nouvelle, veux-tu m'épouser? C'est oui ou non? Dis-moi, c'est oui ou non? Ma bonne nouvelle, tu es engagé. Ma bonne nouvelle, tu es diplômé. Sois béni au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Imawa, pour annoncer une année de bonnes nouvelles. Alors, c'est votre trophée, prix Lokum 5e édition. J'ai pas pu me rendre à cette soirée. Je suis en prière avec toute l'église Cité Bethel. Merci. Meilleur concert gospel de l'année, le concert du peuple du 19 mai au Stade des Martyrs. Vous, le peuple, vous avez rendu ce concert spécial un jour de tentative de coup d'État, mais vous étiez là, comme s'il n'y a eu rien le matin. Vous avez rempli ce stade pour la gloire de Dieu. Merci à vous et merci à tous ceux qui ont voté pour moi, aux organisateurs. Merci, j'espère prochainement être présent pour parler moi-même. Merci, c'est votre concert, c'est votre trophée. Merci. L'année 2025 sera une année Yabasangwa Malamu.